Bon. Bokota to solo là, les qui prévu. Bokota to panza poké. To ko solo la li solo ya Eliezer. Ya ona ko senga bande ko boma bokota po to panza poké. Mokona lelo. To panza poké mokona lelo. Bokota d'abord ebele. To solo la masolo ya Congo. Masolo ya Congo bande ko ngai. Vraiment esengeli to solo la. To solo la masolo ya Congo po vraiment mutu na mutu azozo li solo ya Congo na lolenge na ye. Mutu na mutu azozo li solo ya Congo ndenge ye alingi azwa yango. Na yango tolobi no, il faut vraiment to solo laka. To panzaka poke to betaka masolo ya Congo parce que esengeli na biso vraiment to betaka yango to solo laka yango. Lelo na sujet oyo etali Eliezer. Eliezer azali ndeko oyo alekanaka na bilili apesaka émission na ye bino nyonso boyebi ye aza mutu ya ko présenter lisusu te. Ndeko Eliezer to bandaka kolanda ndeko na biso Eliezer. To landaka ye pe to bandaka kolanda ye. Et comme qui na moment moko boye to bandaki su kolanda ndeko te parce que to mona ki ete ndeko na biso c'est vrai a kotisi makambu mingi c'est-à-dire akomi kotambola libanda ya makambu oye alaka ki ete abetelaka peuple. Toi qui kozwa décision biso ba oyo to bike no ndeko oyo lokola komi libanda na biso to ko banda kolanda ye lisusu te. Alors eloko nini salami ndeko na biso Eliezer asali vidéo oyo eza daté ya le 2 novembre 2017 yo. Na kati na vidéo wana ndeko to kotalisa biso alobi Congo eza occupé te, eza peut-être infiltré. Yami balatalisi biso te ba soda rwandais o baza na kati ya Congo eza nango normal, ba soda baza na kati na Congo po congolais pe ya ba soda congolais ya militaire pe azana ba mboka ya batu mususu. C'est-à-dire nde olimbisi nde toza na kati na Hollande awa eza aussi na ba congolais o baza na kati ya armée ya Hollande oyo mboko tozali to pe na France to pe na États-Unis surtout azalaki kuna apesaki exemple na ye mingi ya États-Unis. Ndeko talisi biso lisusu alobi ete toyebi occupation soki toyebi occupation te toyebi infiltration te esengeli na biso vraiment tozonga classe to pe totala mingi na kati na Google kuna nde biso bato tolobelaka occupation tokoyeba ntina ya occupation na Congo ezali te ezali Honoré Ngwanda mutu aloba likambo occupation. Alors ndeko na biso atalisi biso lisusu alobi ete Sarkozy aza mopaya avandi na kati na mboka na France a dirigeant na kati na France. Likambo ya Congo ezali Kabila asala alternance. Kabila asala alternance kasi likambo na Congo ezali occupation te. Ezali occupation te. Ndenge ndeko na biso atalisi biso na masolo na ye. Ndeko atalisi biso ete selon ye maloba na ye ke Congo eza occupé te. Na maloba na ye likambo o bazo wela na Congo na Kabila ezali alternance. Alors biso ba oyo to bundela na mboka, biso ba oyo to lobela ka mboka, biso ba oyo to fungoli peuple même na kati na Congo afungwama to peuple lobi atelema parce que mboka oyo eza occupé mboka na yo soko yebi ete mopaya botoli yango eloko eza solution kaka moko ekozala ete peuple atelema abengana mopaya oyo akoteli biso na mboka. Alors pour répondre ndeko na biso Eliezer na oyo etali occupation ya Congo to pe infiltration ya Congo.
Bande konangai Laurent Désiré Kabila. Tango bandaki, tango ba Rwandais ba juste décision ya kokota na kati na mboka na biso Congo. Il fallait ki ba Rwandais, ba ya bango moko ba Rwandais, ba bundisa ba banda bitumba na bango na nzela ya este kuna, ba mema na tina kati na Kinshasa. Mais batala ki balobi non, tokoki ko mema na boete. Soki biso ba Rwandais, na ndenge tozapi ba tusi boye, to mema ni ngulu mbangu na kati na Congo, alors ba Congolais ba komona yango mabe. Ba ko kanga biso mbala mako ba ko reve biso mbala mako ete toza ba paya. Alors loko nini basalaki? O ezaka ka rappel mingi na biso ba yebi lisolo ya Congo. Et loko nini basalaki? Baluki Laurent Désiré Kabila. Baki kozwa Laurent Désiré Kabila, loko nazalaki Congolais, po aya a couvrir bango. Ça veut dire bango bazalaki ba Rwandais civilité. Ba Rwandais bazalaki civilité, bazalaki ba militaire. Rwandais civil atikalaki na kati na Rwanda. Mais c'était le militaire. Ba militaire rwandais. Ba oyo ba accompagnaki Laurent Désiré Kabila ti na kati na Kinshasa. Bande konanga ikozi ezalaki ete soki bango bakei ba Rwandais ba mimonisi ekozala mabe mingi pour la population congolaise. Alors ba memi Laurent Désiré Kabila ti na kati na Kinshasa. Tango bakomi na Laurent Désiré Kabila na kati na Kinshasa bande konanga kokoma Laurent Désiré Kabila akomi kuna tellement que ba Rwandais bazalaki na projet na bango ya ko occuper Congo dès le début. Alors ebeni mbutu bango na Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila aye ko rêver bango aye ko timba bango ke ba idée na bango ezali malamu te. Alobi nini atalisi bango alobi ete non biso na bino toyokanaki toya botika ngai na pouvoir après na sima bozonga. Alors batu wana tango bayaki bazuzu ba place ya minene ba botoli ba Congolais bandaku ba botoli ba Congolais bomengo na tango le yaki tango Mobutu tango ba Mobutu ba kimi. Alors ba lopango ya batu ya Mobutu etikalaki ba Rwandais ba ye ba weleli ba zi ba ke ko vendre ba place ya ba campagne ba ke ba place ya ba Gombe ba ke bisika wana. Alors Laurent Désiré Kabila ko talaki non ba koti petit na armée ba yaki ba koti pour Laurent Désiré Kabila ayaki na bango attaque ba militaire. Alors Laurent Désiré Kabila tango azwaki décision abengani ba Rwandais bisi bango non mutu na mutu fazonga mission o memaki nga awa ekoki ba Rwandais basiliki ba Rwandais bakoti kanda ba bimite kasi ba se retiraki tango ba bendani ba bimaki na kati na Congo te bazalaki na kati na Congo be ba bendanaki tango ba bendani ba zongi mo simandambu na ba province mususu. Laurent Désiré Kabila a continué na kokumba Congo azo diriger toujours Congo. Alors kozonga bango bazonga ki na ba province mususu to ba kendaki mingi na Équateur na Est kuna bande kona ngai ba keinde ko luka ba Congolais mususu oyo bazali ete bazalaki na posa ya pouvoir. Congolais oyo bazalaki na posa ya pouvoir pe mingi bazalaki batu ya Mobutu na tant que bamonaki ke Mobutu balongoli na Laurent Désiré Kabila to ebite soki ezalaki ignorance soko pe ezalaki nini batali ete lokola Laurent Désiré Kabila alongoli Mobutu mutu oyo fo biso to venger na ye bandimi ba Rwandais ba accompagner bango na ki rébellion na bango tango bakomi ko se basali rébellion na bango na bamboka wana. Alors bato bazalaki na sima na bango ezalaki banani ba Rwandais ba Burundais ba Ugandais bazalaki na sima ya ba Congolais o bandimaki ete baya kolongola Laurent Désiré Kabila. Alors tango ba Burundi ba koti na zamba wana bakomi ko bundisa Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila to yebi histoire biso nyonso asengi aide ya Angola na Zimbabwe pa abundisi bango na suka nango. Laurent Désiré Kabila a gagné bango na sima eloko nini yaki bolimbisi koto na bosani bon babundisi Kabila ti Kabila ayaki kosala nini Kabila ayeko baye to kotaka mona na lombango Kabila baye babomi tango babomi Laurent Désiré Kabila bamonaki ete importance ya ba rébellion wana eza lisusu te parce que bango balingaki Kabila Laurent Désiré Kabila te na bokonzi wana.
parce que bamona ki ete mutu oyo afungoli misu alors ye aza lisusu mutu ya malonga te, il faut tozongela likanisi na biso ya ebandeli. Alors tellement que Laurent Désiré Kabila ayaki na soi-disant mwana na ye otobengi lelo Kabila babomi Laurent Désiré Kabila baye kozwa Kabila oto wane sikoyo batie na pouvoir. Quand vous battez Kabila na pouvoir, importance ya ba rébellion wana basalaki ezalaki lisusu te bakobundisa banani. Ezalaki lisusu te, importance ya rébellion ezalaki lisusu te tango Laurent Désiré Kabila akufaki. Alors le koni esalamaki babengisi ba rebelle surtout bazalaki na zamba bayaki sel te bandeko nanga. Ba rebelle wana bayaki na ba armée ougandaise. Bayaki na ba militaire o bazalaki ya ba Rwandais, bazalaki na ba militaire ya ba Ougandais, bazalaki na ba militaire ya Burundais. Tango baye basangani baki kosala Sen City, tango bakomi kuna na Sen City bandeko na ngai bazwaki ba militaire wana bakotisa bango na kati ya armée na biso ya Congo parce que ezalaki ba accord basinyaki basigné bakor bazui na bakor wana esengelaki ete ba militaire nyonso oyo bazalaki na nsima ya rébellion wana bakota na kati na armée, bakotaki na kati na armée oyo ya Congo bango nyonso bandeko na ngai bisika occupation ebandaki. Po Laurent Désiré Kabila bengani bango mwana ye asali accord na bango ya Sen City, accord wana lobaki ete bakotisa mutu nyonso tu apesa ba militaire ne bapesaki ba militaire na bango, ba militaire wana ezalaki ba militaire ya Congo te malgré bazalaki bakozala me oyo ma basimbaki armée ba rébellion wana ezalaki ba militaire ya Rwanda, ya Uganda, ya Burundi bakota na kati na armée na biso. Alors tant que bakoti na kati na armée na biso bandeko nanga bazwaki ba place ya mikete lelo tozobenga ba officier ya minene o baza na kati na armée na biso, ce sont les Rwandais, baza ba Burundais, baza ba Ougandais banvayi mboka na biso. Alors na armée ya mboka na bino soki bato baza déjà likolo ba chef o bazo diriger bino baza ba étranger, est-ce que bino bokoto sa mibeko te bokoto sa mibeko parce que bino boza na se bokoto sa mibeko wana bokoto sa mibeko parce que militaire nyonso za na droit to sa mokonzi na ye. Alors mokonzi yango aza Rwandais yo osala nini? Il faut to sa mokonzi wana. Alors tant na 2001 basali ba Sen City wana esengelaki Kabila avanda na ndenge ya accord wana esengaki avanda ti 2006 kimia yaki kimia ekotaki Kabila vandaki ni 5 ans mobimba après élection eye ko salama tango élection salami bino nyonso boyebaki ndenge elekanaki ndenge esukela bemba boyebi lisolo wana na ndenge esukela bemba. Alors Kabila avandi na 2001 na 2006 aye susu ko vanda ti lelo Kabila avandi na kati na mboka na biso na ko rappeler bino susu na kati ya El Kamere azalaki na kati ya parlement, azalaki mokonzi ya parlement alobaki nini po alongwa na epa ya Kabila alobaki nini ebte suku na bosani alobi nini atalisi biso alobi ete nalongwaki parce que bakotisaki armée ya rwandaise na kati na Congo eutaki armée rwandaise basigné ba papier ekota ça encore ya Kamere. Alors, ce qui se compte au de la biso Eliezer, atalisi biso occupation à Congo, ezalité, occupation à Congo, ezalité, ezalité infiltration. Mais c'est quoi? Armée na biso. Occupation, surtout occupation, et ça va civil, thème de occupation mboka. Ce sont les militaires. Ba militaires, thème de occupation mboka. Pour pouvoir, ils ont l'armée, pouvoir, ils ont pas militaire, wana. Les gens qui ont même, ils ont fait par exemple, quand ils ont failli le bâtir dans le pouvoir. Bazui Félix va tenir le pouvoir. Bazui n'importe quel Congolais va tenir le pouvoir. A Rosalani. Parce que Congolais, on a vraiment un makasi à Koloba. Alors, makasi à Koloba, parce que armée, ils ont la simanae, Mindouki, ils ont la simanae, ils ont la Rwandais. Moi, tout le monde, ils ont été, le bin de Élysée. Moi, tout le monde, ils ont été. Donc, comment la bango, parce que Baza Likolo.
bazana ndenge ya kobomba na bazo diriger bino na se ya talisi biso lobete soki mboka ezalaki occupé mais tozomona bango ba Rwandais wapi bango biso ba Congolais biso na biso tozobomana non occupation ba mboka nyonso ezalaka ba civilité okomona Rwandais na nzela te okomona Rwandais tavai na Lemba avai na Ngaba avandi soki na Matete non baza na ba place moko stratégique bana place moko ya likolo bana place moko yo Congolais ko tokomona bango te mais bazo pesa ba loi na kati na mboka na bino bazo diriger mboka na bino bazo pesa ba loi bazo talisa bino ke bango nde baza ba mikonzi yango lomoni occupation ya Congo tellement que lolenge o occupation yango eyeli esengelaki kaka ba Rwandais ba bombana dès le début po ete ba Congolais ba bunda na bango yango loko bakomi kotalisa biso lelo tokomi kobunda na biso ba misusu balobi occupation ezali te ba misusu balobi occupation ezali Laurent Désiré Kabila ye moko alobaki yango alobaki ete tozo infiltré na tango wana parce que azaki chef de l'état pe azaki droit ya kobenga na bango mais si ko ya ko Laurent Désiré Kabila tokota na occupation ya mwana d'abord on na tête ya mboka aza Rwandais alors azui armée c'est-à-dire Kabila ndenge za wana ata bolongoli ye armée oyo eza na sima nana kozana makasi ya koloba na armée wana ya bapaya oyo si ezo simba Congo alobala bango ete babima mais eza danger tozana danger na kati na mboka wana alors koyoka ndeko Eliezer aya aloba ete mboka eza nango occupé te eza peut-être une infiltration vraiment eza passe ya kotala ete Congolais aza ko manipuler bandeko na ye moralement aza ko manipuler bandeko na ye spirituellement ezali vraiment passe mingi pona biso ba Congolais atalisi biso alobi lisusu ete Sarkozy azali mopaya mais a dirigeant France bandeko nanga soko ke na France otuni Sarkozy bisika atanga bayebi bakobetela o lisolo ya Sarkozy banda azalaki mwana muke tina ndenge akoli Sarkozy akoli bakobetela o lisolo même au États-Unis bakobetela o lisolo ya Obama po bandeko mosusu bakomi kotalisa biso babi ete obongo Obama azo diriger c'est-à-dire raison ya bandeko mosusu komi Obama a diriger États-Unis te Sarkozy a dirigé France te woni komi raison na bango ya kopesa meza mawa po Congo eza na mibeko lango Congo eza mboka mususu France eza mboka mususu États-Unis eza mboka mususu alors tokoki kosala ka ba comparaison moko inutilité po eza ko servir na ngo na rien eza ko servir na rien jamais ba français bakoki ko accepter te armée ya munene ya Congo mobimba elonga na kati na Congo e ya kokota na kati na armée ya France non ata kutu ba Congolais baza na kati na armée ya ba français mais bakoza la mibale misatu pourquoi kopesa raison ya munene bongo ndeko na biso pourquoi kopesa raison ya munene ya bongo ete ba Congolais pe na États-Unis baza na bango na kati na armée mais ça pasi oyebi pasi ba nord américain ba nyoko makate kuna na Amérique yo oza de passage ozoleka oyebi makambo ezoleka na kati na États-Unis te ndeko nanga oyebi makambo eleka na États-Unis te ala oye ovandi na yo obandi no kaka koloba makambo oyo kutu ezangi même na sens soki tobi toloba na ndenge ya réalité Sarkozy soki na France otuni ba classe na ye bisika avanda mama na papa na ye bato nyonso bayebi yango po avant batie mokonzi na kati na France bayebaki histoire na ye ndenge moko na Obama avant batie na États-Unis bayebaki histoire na ye alors biso na Congo totia Kabila toyebi histoire ya Kabila toyebi bisika uta toyebi mama na ye papa na ye toyebi bandeko na ye toyebi même classe atanga toyebi Kabila te abimeli biso kaka mbala moko boye. Alors pourquoi koya na TV koya ko influencer bandeko na biso koya ko influencer batu oyo bazanga ki ba information balobi ete non ndeko na biso azopesa biso azoyela biso ba information tika to landaka ye po ete tozoka ba information mais lelo batu bakomi kolanda yo okomi ko manipuler bango okomi ko sakana na mayele na bango ezali malamu te bandeko na ngai
ezali malamu te. Ndeko atalisi biso lisusu alobi ete ba Rwandais drapeau ya Rwanda soki Rwanda ezalaki occupé mais tolinga tomona drapeau bolimbisi drapeau ya Rwanda na kati ya Congo. Mais na kotalisa ndeko na biso ete na France tango France pe ezalaki na occupation ya Balman tango nani Hitler ayaka na ba civilité ayaka na batu minene o bazalaki sir na bango te ndenge tozokende boye tozwi France tokozala place boye ba place moko stratégique. Alors drapeau ya France ezalaka nango kaka na kati na France ebandaka kopepa balongolaka yango te bisika drapeau oyo ya balma ebandaki kovanda ezalaki bisika oyo bango neti ya exemple na kopesa ntango na babiro ntango place Hitler avandi omona drapeau na ye ya Allemagne evandi wana. Mais na France ba drapeau ya balma ebandaki kopepa te. Alors comment on ndeko na biso Eliezer oh batu mingi balingaki vraiment lelo mingi oui mingi bakomi vraiment na déception na regret pour ndeko wana na makambo zali koloba ezali mawa ezali pasi mingi ndeko na biso ke na États-Unis biti na ye oyo akendelaki bandeko na ngai masolo na ye oyo akendelaki akeka kopeta lisolo ya ba combattant abeti kaka lisolo ya ba combattant mingi bazolia mbongo mingi baza bato ya kabila. Mais pourquoi soko zo bunda pourquoi lingo na séparation wana ya koloba ete ba oyo bazolia mbongo ba oyo bazolia mbongo te. Alors surtout tali objectif ya ndeko na biso na ndenge asili koloba c'est-à-dire balobi ete diviser pour mieux régner c'est-à-dire ndeko na biso aye na esprit oyo a diviser na ye po ye a régner. Alors, occupation, on doit kobunda ana mboka. Résistance, on doit sala la libanda ya mboka. Ezali pona bolamu na biso nyonso. Ezali pona bolamu na yo. Ezali pona bolamu na yo, ezali pona bolamu na nga, ezali pona bolamu ya tout Congolais. Alors, pourquoi ko contrecaler baninga mususu bazali kobunda? Pourquoi ko contrecaler bango? Ndeko sali vidéo wana ya le 2 novembre. Makamba lobby. Vraiment est choqué par tout ça. Mutu nyonso Congolais nyonso ebiete Kabila azali Rwandais. Azana droit te ya kovanda na kati na mboka na biso Congo. Il faut to longola ye na makasi. Tolobaki yango nzela alternance ekosimba te. Ekosimba te po na ebisi bino ete lelo o Congolais akoki kokota na ye na pouvoir. Mais armée tel meza na maboko ya ba Rwandais, Congolais wana il faut to na vérité na minoko na biso. Il faut tout dans la vérité. Toujours dans la politicien, il faut tout dans la question. Tout dans la bango te pe mutu moko aller sa Congolais banda bo mwana na ye na kati na politique na Congo asalite. Alors tant qu'on écoute na politicien, il faut que tout dans la bango. Il faut que le baka na bango vérité que tout bombaka. Ezali malamu te. Ezali vraiment esengote na oyo ndeko na biso asili koloba Congolais nyonso aibete mboka wana Kabila azali Rwandais, il faut akende solution à malamu eza nango kaka soulèvement populaire. C'est-à-dire peuple il faut atelema abenga na Kabila na makasi. Ndeko Eliezer aboyi soulèvement populaire. Alors oui non, soulèvement populaire eza nango le côté yango moniti na abimisa ki maloba o surtout on a commis awa abimisi yango atalisi na peuple, ce n'est pas la peine ya kotelema po ete occupation za la kanangote. Bolimbisi soki ezalaki mbele tomoni drapeau ya Rwanda na kati na Congo mais tomoni ba Rwandais bazo sala partout mais abosani kotalisa biso te occupation ezalaka nde militaire partout ezalaka militaire ezalaka ba civil te. Alors militaire on peut ça simple te ba militaire o ya likolo ba officier ba to minene o bazo commander armée bazo commander même président de la République lelo o Congolais akoti ba ko commander likolo tina se. Alors vérité on yango bazo bombela biso o ko benga armée wana na ndenge nini ba Rwandais ava ba ya ba préparaki
préparaki ndenge nini bakozwa congolais bakoti bazwi biso lelo bavandi bozoluka alternance na bango ekosimba te ekosimba te. Alors lisolo na ngazalaki mpona korépondre ndeko Eliezer na oyo nyonso asili koloba kotalisa biso na video na ye ya le 2 novembre bandeko nanga ntango ndeko Eliezer alobi na video wana ya le 2 novembre eza na bandeko na biso neti bathierry commando bandeko na biso mosusu bareagisaki contre video wana bazalaki contre video wana balobi ete comment ndeko oyo akoki koréagir lolenge boye pourtant tout congolais bi ete Congo eza nango occupé comment ndeko oyo akoki koréagir na lolenge oyo. Alors ndeko na biso Eliezer eloko nini asali ndeko Eliezer eloko nini asali akei kolongola video wana alongoli video na ye wana na kati na YouTube. D'abord alongolaki video wana na kati na YouTube ntango alongoli yango toluki video bandeko na ngai tomoni video te oyo Eliezer asalaki alongoli yango akolongola yango mpe pamba te bandeko na ngai eloko nini Eliezer asali video mosusu j'espère bandeko mingi bauti kolanda yango na kati na video wana atalisi biso alobi ete no mboka na biso ndeko Eliezer atalisi biso alobi ete YouTube na ye bolimbisi mpe bandeko mpona naza mpe neti likolo ndeko Eliezer atalisi biso alobi ete YouTube na ye bakangi yango bakangi ye YouTube. Ndenge nini ndeko Eliezer bakanga yo YouTube kaka boye bazu YouTube ya ndeko Eliezer bakangi yango mpona nini ndeko atalisi biso alobi ete bakangi yango parce que banda azalaki na États-Unis eza na bandeko oyo babandaki kobundisa ye bandeko yango toyebi bato bazo kobundisa ye eza Thierry Commando na ndeko na biso Pedro kanda bango nde mutu vraiment bazo telemela Eliezer awa na Europe awa. Alors ya lobi ete bandeko wana bango mutu basali ete lokola baza bato ya pouvoir basali ete basignale pouvoir po yazo bunda bitumba ya kitoko po basala nini bakanga YouTube na ye bakangi YouTube na ye bandeko to koti na kati na YouTube ya Eliezer bakangi yango bakangi YouTube ya Eliezer. Pourquoi bakanga yango kaka sikoyo? Pourquoi bandakala te? Eliezer maloba nini ya mabe contre gouvernement oyo eza en place alobaka po bakanga toyebi bango nyonso baza kofinga banani opposant bazofinga député mais batusha Kabila te. Alors cause nini oyo Kabila akozwa YouTube ya Eliezer akanga bandeko na ngai place wana yango nde epesi ngai idée na lobi ete il faut na beta lisolo oyo mokona lelo po ndeko na biso vraiment akomi na baje moko oyo azo manipuler kaka batu oyo ye alingi ko manipuler batu oyo bazo ndima kozala bafanatiste bandeko bazo ndima même obeti mbata na litama oyo andimi na ye parce que aza na posa ya information. Non, YouTube bandeko na ngai jamais soko za kolo na yango te tope oza YouTube yo moko te YouTube ye moko te mutu moko aza na droit te ya kokanga YouTube na yo. YouTube bakangaka yango soki otosi mibeko te mibeko na yango te eza nini tango mosusu otie ba film pornographique na kati ya YouTube na yo tango mosusu otie biloko moko ya la haine na kati ya YouTube na yo pe bato tango mosusu bafundi yo mais kozala tango na mutu moko te tango mosusu bato ebele bakoki kofunda yo na kawana bakokanga YouTube no pe bakoyebisa yo raison oyo bakangi yango raison yango bakotalisa yango epa na yo tokangi YouTube na yo parce que on respecte ba droit ya YouTube te. Alors soki bandeko nanga bokoti na YouTube ya Eliezer oyo bakangi
bazoyebisa biso ete YouTube wana eza clôturé. YouTube ya Eliezer eza clôturé. Même nga YouTube nanga soki ngai moko nakangi yango. Soki bokoti kuna bakoyebisa bino ete YouTube wana eza clôturé. C'est-à-dire tellement que bapesi raison te. Pourquoi eza clôturé? Ça veut dire ndeko Eliezer ye moko bandeko na ngai akani YouTube na ye parce que amoni ete vidéo na ye o asalaki ya le 2 novembre 2017 et choqué batu mingi. Et choqué batu belé malgré mingi balobi te. Mais YouTube ya Eliezer et choqué batu ebele. Vidéo na ye wana salaki et choqué batu ebele. Yango ndeko Eliezer atali alobi non na sacrifier YouTube. Po bandeko na ngai ndeko Eliezer akoma na babone ebele na kati na YouTube wana. Ndeko Eliezer asali ba vidéo ebele na kati na YouTube wana. Mais azui YouTube wana a sacrifier yango. A sacrifier YouTube wana eza lokola papa moko boye azana bana na ye ebele. Bana wana bakola, bana wana babota, bana mususu pe bazwa bomengo. Mais papa ye pa linga zala kaka na bomengo. Akena ndako ya nganga. Atalisi banganga atalisi alobi ete po to pesa bomengo. Il faut o sacrifier bana na yo. Papa wana azui bana na ye nyonso o azalaki na bango a sacrifier parce que yebi ete lobby akozwa mususu. Parce que yebi ete lobby akozone mwasi mususu tope akobandela kobota na mwasi na ye. Eloko Eliezer asali a sacrifier YouTube na ye. Pourquoi? Parce que alingi, c'est-à-dire alobaki na kanda. Omoni ko réagir avec la colère. Eliezer a réagi makambo na ye na kanda parce que il y a les gens moko boy na kati na Europe bazali ko bimisa ye na posa. Ça veut dire baza ko talisa ye vérité que Eliezer oza na kana bisote. Alors Eliezer au lieu azala intellectuel, au lieu azala mutu ya mayele, au lieu azala na sagesse ya ko vanda mokie atala aloba ta mususu mikolo yo na pe mamwa ndambu parce que boyi bandeko na ngai soki mabezo ela yo soko ta mutu ya mayele okoyeba yango. Pe soko yebi yango kosala nini okozonga sima yango omona kata mususu ezana batu mususu alimwe na media mutu mususu alobi amona na lisusu te. C'est-à-dire amoni ke non kotambola na otambola oyo eza malamu te bomena se retirer mwandambu. Alors ndeko Eliezer soko zaki mutu ya mayele alingaki azonga mwandambu sima avanda a réfléchir. Mais ndeko Eliezer aye ko répondre na kanda comme si likambo ya Congo yango eza mboka na yete. Comme si likambo na Congo ezali likambo ya ba résistant ezalaka nango likambo na yete. Aye ko répondre na kanda yango moni tina Eliezer abimisaki maloba wana nyonso tu ngai abimisaki onso to zalaka yango na kanda eza lokola mutameli masanga. Mutameli masanga okana mutu moko bomeleli ye masanga lobi ete na kolobela ye moko na lelo. Ala olobeli ye na se ya masanga lobi okomi ko regretter ezalaki ngai te nzoka eza likambo na yo moko okanaka yango osili kolobela ndeko mais na se ya masanga yango Eliezer elikambo ya sali. Au lieu à réfléchir, il a réfléchir te. Ndeko Eliezer kanisaka ta mukete aye ko sala vidéo oyo au côté li ba Rwandais. Ozui par ya ba Rwandais. Oh Congolais nyonso aye biete ba Rwandais baza na kati na mboka na biso. Ba mindele balobi yango. Ba député européen balobi yango. Soko boy kondima peut-être honorer ngwanda mutu aloba likambo na occupation. Mais quand même ndima ta ba mindele balobi yango. Ndimbata José Makila malgré azonga na kati na mouvement présidentiel. Ndimbata José Makila aloba yango. Mboka eza occupé ndeko na ngai. Okolia, okoloba, okosala nyonso oyo okosala yebaka ete ba Rwandais ba yaki avec objectif na mboka wana. Ba yaki na objectif ya kozala amina Congolais te. Ba yaki na objectif ya kosangana bisanga sangate na Congolais. Baki na objectif ya kozwa ya koyiba ya kokosa ba Congolais pe ya kokende. Objectif na bango ezali yango bolimbisi. Objectif na bango ezali yango wana.
ata lelo côté libango to sala bango amitié ndenge nini suka na bango bakobalukela yo tomona yango epa Katumba Mwake a défendre ba Rwandais bapesi bandako bapesi banani possibilité mais Katumba Mwake asuka wapi babalukela ye lelo bisika kenda malgré bawa balobaka te mais place azali mutu azana misu mine akoyoka maloba Katumba Mwake azoloba azokebisa bino bokeba na ba Rwandais basakanaka na bango te bandeko nanga Rwanda eza kobunga Rwanda komi kitoko na bomengo ya Congo Rwanda mati Rwanda komi forme okoyeko undima kutu teke bazolakisa yo Rwanda yango wana ekomi na kati na YouTube soko sali video okomona mbala moko nayebi te so garçon aza Rwandais ayemba bona link na ya YouTube abambeli bino wana na finalement link otala boye bazolakisa yo Rwanda c'est-à-dire il y a place ba Congolais bazo discuter bazo finga na ya na link na ya YouTube ndenge Rwanda bongi abambeli bino wana ale ngapi na zwi na fini na fini na kota boye na moni Rwanda tala ba hotel tala ba immeuble mais yo zo défendre ba Rwandais aux Unis bango bazo sala l'intérêt na bango national l'intérêt à tout Rwandais mais yo zo sala pour l'intérêt ya lipumu na yo ozo sala pour l'intérêt yo zwa yango wana mabe ya Congolais bandeko nanga mabe na biso ba Congolais yango wana alors ndeko Eliezer akangi YouTube na ye akangi na YouTube na ye a sacrifier yango a sacrifier YouTube na ye moko akangi YouTube na ye eza nango gouvernement te ya Kabila mutu moko eza bon naloba nini eza nini ndenge kaka lobaka omona soki likambo ezali likambo moko boya moni ke bato balingi ba réveiller Eliezer mbala moko po azongisi bakangaki bakangaki ngai tala ningo place ya uti kolakisa na émission otosala ye bakangaki ngai eyo mais no Eliezer azokosa bato oyo baza facile à manipuler azokosa bato oyo baza facile à manipuler bandeko nanga c'est-à-dire bayina histoire mosusu ndenge lekaki soki mikolo nini ewuta koleka awa diaspora ndingo rêve bango ale bon ye Mukebai Safu nani Eliezer allez babimisi histoire moko boye no bali bakanga baza koyambuye banani balingi nini batu combien balia suka na yango bakenda batu baza na posa ba libérer mboka ba Rwandais bakenda pourquoi au commis occasion de shit pourquoi olingi te bandeko baza na vision mosusu ya ko libérer mboka alors bandeko babi ete Eliezer oza mutu ya Aner oza mutu ya Kabila to bibi mabe bokomi kofinga biso elo ezoka musangai ezalolobi vérité mais faut mona nde bazo finga mais mongo mona zo tala lobi mais est-ce que bato bazali susu bato eza nini eza ki tribalisme parce que za mutu ekolo na bino to pe eza nini nasoka mongo moko mona lobi mais comment bato bazo comprendre te omona bazo défendre pour me les airs encore ngamona kamwe lobi mais nzo ne bakamongo eza boy makamondo eza boy eza mawa eza pasi mingi bandeko na ngai yango sujet on ayaki nango vraiment na mokolo lelo kobeta pour ndeko Eliezer et comme à chaque fois que ba réveiller ye asali nini aye na histoire moko boy non bakangaki nga ba moko pou Mukeba ya bimi 100 fois bimi tali bango tous les trois wana bazo sakana na peuple congolais bandeko na nga ba sakana biso eza likambo ya jalousie te po mutu solo ba wana longa kuna jaloux non to jalousie jaloux ya Eliezer kuna nini to za jalousie na pour la santé
Pour la beauté, na yaza nango. Pour la nini. Donc, ça jaloux et les airs. Pour la voiture. Pour la lopango tonga. Ah, mais non. Non. Il faut total à batum sous bada batum. Tout le monde a bitumba, c'est vrai. Mais ça, la batum sous peut pas lier avant. Batum sous va kufa pe nzala te. Malgré tout dans la porte, tout ou Congo, mais et après la batum sous peut pas kufa nzala te. A kufa nzala te ti lelo azanga ka eloko ko lia te. Alors on cause la jaloux et les airs pour nini. Et ça les kambu toujours talisa bande. Toujours ba vérité. Il y a les kambu ya Congo parce que ça mabele ya yo ya ngai. Et c'est ngela biso to bundela mabele wana. Alors ce que ça na mutu muso aza ko empêcher yango. Aza ko sala ete bitumba na bino e komaka ka neti. To bani ya ba opposant kaka. C'est-à-dire to accompagner na biso kaka ba Félix, ba Dokolo, ba Katumbi, nde bazo kende na direction wana. Alors mutu moko za la contre bango azate, so za contre bango, alors ba telemeli. Non. Non. Bato bele bandima les yeux les nzela na yaza kalango akomisa kande ba opposant na ye oye asalela ka misala. To ki parla biso les sous-souté. Mais pourquoi ye aza ko s'intéresser toujours na résistance? Pourquoi les airs aza ko intéresser toujours na ba combattant? Beta masolo na ya politique, ya ba opposant, c'est tout. Beta masolo na yo mutu na bunde na mboka. Soki biso to tinda peuple a se soulever et sa façon na biso ya bitumba na biso, c'est-à-dire peuple faut tellement parce que biso to bien te mboka et ça occupé. Et c'est le peuple tellement obligé peuple faut tellement. Alors yo ye ko contrecaler yango. Oh non, occupation exacte, c'est pas la peine peuple tellement parce que ba Rwandais ba na bango te na kati na Congo et ça biso mutu za ko bunda. Non. Non. Côté wana ndeko na biso bato bolandaka ye ba oyo mesana kolanda ye botika ki fanatisme botika ki fanatisme botika ki tribalisme botika eloko oyo esengi ete mutu azana erreur peut-être bakanga na kisi un jour ozota délivrance ofungola miso mais soki mutu azana erreur bakangi na kisi te pourquoi tolinga ko betele maboko non. Mutu foko talisa yo lobi ete non ndeko na nga nzela ozo tambola eza malamu te. Nzela ozo kokende eza malamu te. Makambo lobi na vidéo wana disait ka lobaki ya le 2 novembre. Bandeko na nga mais faut voir. Na yebite ba congolais musu bazo comprendre. Soki akangi bango na kisi na yebite. Na yebite. Mais faut mon abandé connu surtout Élisée aux raison. Mais azona ba makambo ya kitoko te. Élisée aux makambo ya kitoko te pour vous passer raison ya nini? Vous passer raison pourquoi? Pourtant lisande kwa kotambola na erreur. Lobi akokufa. Bokotika bokolela. Bokozwa lisusu na ngo andokosa bino. Bokozwa nani mususu oyo akobanda kokosa bino? Botalisa ndeko nzela. To boyi ta zoluka soki alia, soki asalisa bana, soki asala soki ndenge nini. Mais azala na nzela. Azala na nzela. Bopesa kaye ba conseil. Boteya kaye. Po encourage kaye te. YouTube comme lokola mutu atie photo na ye na YouTube, na Facebook. Ata kutu photo yango eza na ngoma be. Ata kutu yo moko la photo na photo na ngeta mabeti kana tia. Omuna kitoko. Mosi kitoko. Ozabo. Non, photo eza bien te. Soit to boyi no ko aimer yango. Ko aimer na ote, mais mutu a aimer yango. A encourager yo. Lobi okeka su photo. Lobi kuno okeka su photo. Lobi kuno comme mutu ba photo na ba photo. Alors un jour okobeba okoma mutu abatu nyonso. Alors mutu abala mutu kazali akopesa ko conseil abinde ko ngai nzela oza kotambola nango ezali malamu te. Ndenge moko Eliezer il faut botalisa kaye, il faut boloba na yeke makambo musu aza koloba eza malamu te. To boyite YouTube koma kofuta. YouTube futa ke mais loko la kamwe Eliezer akangi YouTube na ye.
na ba views ebele azalaki nango. YouTube eza kofuta na lobi akangi yango parce que amoni ete likambo oyo ya lobi vidéo oyo ya sali eza vidéo moko très dangereuse ata kuta azalaki na kanda akokaki kosala yango te, akokaki kosala vidéo wana te, ata kuta azalaki na kanda na lobi mutu atanga ndenge ya se potentaka atanga aute kozwa diplôme tutalaki mo biso nyonso mutu se potentaka atanga. Il faut toujours qu'on réfléchisse. Balobi avant qu'on le faut balusa maloba na yo. Balusa ya ngota mbala combien balusa pour la simolobi. So moni moya ko bate réfléchir. Ozongi mo sima. O réfléchir. Nata ngwala e ko loba, o za relaxer. O loba malamu, o za solution kitoko na makamu na yo. Mende ko lobiso eza pasi pe mawa na lolenga za kokende rapide et les airs za kokende mbangu aza kokima mbangu to sala course contre la montre na nani course et les airs zo sala yo na nani siko kinga na kisaki no bakaninga po batu basala nini tadi po batu bamona ke no et les airs c'est un vrai combattant et les airs azo bunda tala ndenge bazo kangaye tala ndenge bazo sala ye. Est-ce que mutu moko déjà bino bundanga na libanda kuna si bakanga bino wane eza ba jeune na bango ya gouvernement ya Kabila bakanga yo lobi bakotika opo lobi ozwa succès et ozwa succès ale okomi ko détruire bato eza ba jeune na bango vraiment bande ko ngai si jeune azaki na ngoya ko beta yango wana pona ndeko eleze azande ko na bino bato bolingaka ye vraiment so olingi mutu il faut koteya ye soki bomona bolingo ya mutu talisa ye place oyo ndeko nango oza kokende nzela oyo eza malamu te, nzela oyo eza malamu te, nzela oyo eza malamu. Alors choix ekozala epai na ye moko a décider soit a continuer nzela na ye mabe nzela na ye ya malamu. Alors bozala bafanatiki te, bozala na tribalisme te. Ponga lelo na kozala ndeko ya mboka na nga na défendaka ye mais lelo soki na moni ke ndeko wana tengami bandeko na nga na kolashe na lobi. Alors oyo toza komona ekomi lokola neti bolimbisi bandeko nazembazo telefone hizo mote Allô? Allô? Allô, Mbuta, oui, n'a direct, oui. Obini. Te lobana. Kasi makambo ezaka nde ezalaki te likambo suje ezaka ya lézère ndenge alobaki ete mboka eza occupé te ndenge atalisaki biso ete badrapeau ya Congo na kati na badrapeau ya Rwanda na kati na Congo ezali te pe Sarkozy ndenge aza étranger mais adirige France na ndenge bakangi YouTube na ye otalisa peuple ni boyebi toza ndenge ya koloba te ezali bien parce que ye nyangalaka de Lizère Tambwe alobaki tokomona beka ya bato kokwea na miso tout ça mais lelo bino bokomoni yango Lizère alobi nini pays na biso eza occupé par le Rwanda tuti te Sarkozy azalaki président ya France po ayeba Sarkozy azalaki émigré papa na nde bango bazalaki émigré na France nde azwaki nationalité wana ntango bakomi président ya France akotosa mibeko ya France elekaka na parlement mpo basege eloko moko akokompare Europe na Afrique te meme bana biso lelo bazali awa baza bamilitaire
awa na poto bachangeli banationalité awa bapapa bamama bakoma babelge bakoma baaméricain tout donc ntango baba kosala police même ya hollande même ya danemark bakotosa mibeko ya mboka wana ndenge baprete serment ntango bazoki nationalité na bango ya bapays européen soki mpe abomi mutu akimi na braza po akimi na congo o na ngola interpol ekolanda ye ekozongisi na poto aye kosala pene na ye parce que aza so congolais te azali belge ou azali hollandais donc élysée oprendre biso eloko moko na poto te mutu ayaka na poto 2 jours 3 jours azongi ayebi makambo poto te biso tozoyebi makambo poto ndenge ezali fo ayeba administration ya poto ntango bato baboka yango awa batiaka biso bapiano ntango batia bapiano bayebi mpa yo outaki bayebi famille na mama bayebi d'origine na yo meme oboti mwana na yo awa kozala na solde française ou français automatiquement bayebi d'origine na yo mpo yo obimelaki omoni élysée lelo ayebi eloko moko te ayede makambo ya lokuta ya kokosa omoni les États-Unis eza bacongolais oyo baza basoda mais pourquoi bacongolais baza na oyo baza basoda na poto même les États-Unis mpona nini bayebi pays na biso leli occupé par le rwandais mpona nini bana biso basoda bakende kobunda bitumba te mpo babela epolise kanani bakendaka te bayebi bakokoma fese le congolais tous mpe lemo ezali barwandais mpona nini bana na biso bakendaka te parce armée ya baeuropéen baza na droit te bakende na congo kokende kobengana hipolite kanani po ayebi eloko moko te yango nakoyebisa ye mpe nde alobi na armée na biso esengeli bamilitaire rwandais bazala na armée na biso kosala eloko moko nani apesi barwandais badocument parce que awa solingo ozwa nationalité même mpona bino hollande partout fo parlement ACG bato bakozwa nationalité fo kokende koprete serment etake citoyen hollandais ezala ndenge wana partout na europe bokima ezala ndenge wana nani apesi barwandais na banationalité c'est ça mobutu apesi barwandais nani apesi bationalité ape wana kabila mpe ape boma nationalité te kabila mpe abenganaki barwandais tout me babizima kaka bakimaki nani soki ape wana nationalité moto ape wana nationalité azali te lokola élysée autaki na bolagana élysée aza tanzanien yango lelo alobi na biso nini occupation ezali te occupation ekanama autaki wana na apesi kanama nationalité mais ye moko élysée na apesaki nationalité na biso ya congo moto oyebi mpe ye te kongo élysée oyo na congo mpe eyebaki te mama omoni eloko oyo ya youtube na akangi ye moko nde akangi yango akomi kokoso bato nde bakangi yango na bakombata mosusu bakangi yango biso kutu bakombata tosepelaki eloko wana longwa te po bandeko na biso bakongole bazali partout l'europe na monde entier batala buzoba ya nyangala kata oyo ntango toza bango azali kolabo azali filtre na kati ya bakombata mpona kopanza biso na komba ya komema information na kisasa epai ya epoliteka ngambe epai ya olive lembe epai ya Kalev siko komoni yango sikoyo yene mutu alongoli bandi video alongoli bandi video wana ndenge po amoni so alongoli bandi video reflese yango wana sikoyo akangi youtube ne mobimba po bato batya koka te ondire bakangi yango mama yo ozalaka na youtube na akangaka yango ye aza na youtube na bakangaka yango te politika nambe azali rwande akokokanga yango te biloko oyo alobi wana ezali intere ya barwande tuti oyo akotami bango sikoyo intere ya barwande tuti oyo alobeli sikoyo yekuta kotelemisa bato te na serment populaire po kongo eza nango okipe te alobi ona intere ya banani batere ya barwande te mama alobi ona intere ya barwande sikoyo barwande bakokanga mpona nini po bayebi balobi oyo alobi wana bato bakoteka wana serment populaire te bato bakoyi bapays eza okipe par le rwande tuti te bakoyi bandenge wana yango ntina ye alobi ndenge wana sikoyo aye kolongola yango parce que
Congolais partout. Mais on a eu à sévadu, on dit vidéo, on a un bon mot qui en haut, on a pas dit là, on a quand même assez de télé, Congolais a y est, pas vous sauver, à cola. Nakati yote naloba nini même ba vidéo na vidéo ngo ataka pe na Facebook mais même Facebook na ye akangi yango akangi pardon akangi na bani alongoli vidéo même na Facebook. Mais maman, quand on voit les vidéos là, soit on voit YouTube, faut que la Facebook aussi. On voit la Facebook, on voit les photos, aïe, mais ma commune, il y a ça, il passe à collabo, à soit tu menaces, dans ma WhatsApp, à soit tu vas menaces, dans ma Facebook, tu vas payer, tu vas menacer, il y a moi là, le rôle, il y a moi. Si quoi, comme on voit ça, bateau, ça va combattre mon soso, va coopérer dans le gouvernement, pas le rôle, maman, et ça le coûta. Bakomata tout le peuple congolais ba yebi acte ya sali ya ngoma négociation bakomata bona na ko tebi bino to ya magaliser mala suka pe mala yango enize ko bati makora poto oya ko ya maeto ko pemba na suka batile ko tane ko tanga loko la bi pays occupé par les Rwandais tout acte ya rapa ba Rwandais ko na kisasa shuwa wali ba ko kelefwa pays. Non, pour l'engager dans le lobby déjà, on a enseigné qui koloba. Merci mingi question monsieur Zalité. Na évité so yoza ni kamoro bakisa po ngaza ngala mtunete. Na ça est le moko na ligne bisa nekola ngai bo kechu premier. Non, au kechu au Lobaka pays est occupé par les Rwandais tout et pour les Ganambe, c'est dit diable les Satan. Mais mutu Eliserio yambi. Oya magaye tongo pogwa pokomo ba mista oya magana langu siko ya lobi le pays est occupé abi pays na biso est occupé que par le Rwanda touti armée na biso pe ba Rwanda ba koza na bango à côté ba souvent populaire apoye yango et ça na Congo te à côté ça mutite jusqu'au bokechu au lobi ni la na bokebi na pesio message bokechu au lobi ni au kufa la ba taba bokechu au moins mon temps bi on confie les lots. Merci beaucoup nous avons testé sa poisson. On a testé sa poisson parce que nous sommes liés pour comprendre qu'il a lié. Ndeko ko benga ngai benga na sima soki ndeko tieri asili siko solo. Wana oya ba. On a testé sa poisson. Comment est mutu moko yé mutu moko ozo ko bona azali mutu moko azala mbongo te asa ko tambola buye te asa ko tambola bon taba. Et pour moi, c'est comment vivre au Salaki, il y a côté de ce peuple congolais. On commence comment la carte qui ça. Mutuana le lo akomo sakana bino, mutuana zali kolabo, ali ko filtrer la carte combat. Le lo bomoni makambo Eliser, azumi soka za mobali Bandu wana oya chaki, eza la téléphone na ye. Bandu wana eza la kati ya internet na pisi na ye zali azongisa so bandu wana oyo alobaki azongisa yango tomona yango atika kokosa azali kolabo bandu wana alongoli mpona bato batie alobeli ti alongoli bandu wana me na poto akotia makolo na ye te soki atie makolo na belgique jour wana ekopete naza nini akoloba te peuple congolais botelema. Tant que vous avez un collabo, vous avez un service à Kalev, un service à l'hypothèse de Kanali. Ce qui m'a dit Élisée a travaillé dans Moïse Katoumi, a travaillé dans le syndicat de Lokolo, a travaillé dans Félix Kisekedi, ou a travaillé dans Bata. Vous n'avez pas soana, bazali bateau, bazali un système de PPRD. Maman, vous m'avez dit, la militaire, Amérique. Bonsoir, aïe. L'élection va pousser à moi, va aussi ma papier. On va dire que va collaborer. Je vais dire à lever à moi, parce que ça dit le terrain va rouler. Il y a un ami au baquet. Moi, on a peuple, comme mon côté dans l'Europe et dans le Scandinavie, nous avons ma souillette. Ça dit collabo central. Ingeta. Matondo mingi mbuta chérie, vraiment. Tomo ni mbala sima. Au revoir. Au revoir.
Bande ko bino nyonso bouti kolanda ngai pona ko sukisa na kotalisa bino ete vraiment il faut ko pesa ka ndeko wana ba conseil. Botala kana ndenge ya bozoba te, bolanda ka na ndenge ya bozoba te, mais il faut ko pesa ka ye conseil. Eza malamu conseil na bomo ya mutu kwa. Mutu fo ya moko alinga de atengama mais il faut ko zongisa ye. Bande ko mingi batia commentaire awa ozana ba preuve. Ozana ba preuve ya kopesa. Bon, nyonso na lobi nyonso nga na lobi eza ba preuve. Bato balandaki ba video wana bamonaki yango. Alors soki yo ndeko uti kolobaki ozana ba preuve, ozana esprit na yo ya ko croire na nyonso, ya ko ndima ndeko mutu nyonso po aza ndeko na yo. Soit tata soki mutu na yo wana ekotala kaka yo ekotala yo nga nazoloba likambo oyo na kosite nazoloba likambo na ngai ezali vérité oyo nga moko nalandaki yango nga moko na monaki yango pe ngai moko pe na analyser te ndeko oyo vraiment aza ndeko moko vraiment ya kotia musika na biso po aza clair te aza mutu na biso te oyo akolinga kolanda ye ekotala kaka bino oyo pe akoboya kolanda ye vraiment ekozala pe malamu surtout mpona Congo. Olimbisi allo ok ndeko abenga kati na ye. Bon nga mpona kosukisa ndenge nauti koloba kopesa ndeko conseil vie eza kaka moko ya bato mingi babetaka batolo balobaka biso toya bato boye biso toza boye bakufa bakenda miniti kaka boye liwe ezwi okei. Alors ndeko eza nzoto moni nzoto ndenge eza boye eza makasi tozaka fiere mais ere beli okomona moko bule nzambe meme oyebaki nzambe te okokanisa ye na ntango wana yango vraiment sujet na ngai ya mokolo lelo nayeki na yango. Merci na bandeko nyonso ndenge bosili kolanda ngai na ndenge bosili koparticipe bandeko na ngai na kati na Londres Limbisi. Allo ndeko. Allo mbuta boy. Bien. Ngo sa réaction na yo. Nazobengo na fixe ozo ya matin. Na yo kite? Na yo kengo te. Bon, otalisa biso ni réaction eza nini? Nazobima bien. Sikoyo ezokana we. Kitoko. Bon, na réaction na nga kaka ndenge toloba ndenge ka moto atire le commando alobi peuple congolais azalaka ka veillé. Azala vraiment veillé pour la Eliezer ye moko aloba ya moke 2016 ezalaki année ya mutu 2017 eza année ya identification et voilà balanda video ya lede ndenge kaka utoloba tolandi yo na mokeli balanda video ya lede biso toza bato ya basentiment te tozoloba mpe te mpona komilakisa ke toyebana na nsima Eliezer non biso tozoloba mpona intérêt ya mboka wana tozolobela mpona peuple ezosouffrir peuple congolais. Eliezer awuta wapi? Eliezer lelo yeyo azobima tout à fait un diplomate. Eliezer azalaka na passeport diplomate azalaka na carte présidentielle. Congolais ayebaka yango te po congolais abosanaka avant totali bacommentaire bato oyo bazokokomante kamwa direct oyo bazoloba ba n'importe quoi. Congolais aza zoba yango tozomona bazokontinue kosouffrir yango tozobwakela bango biso tozozela le 31 décembre tozokontinue kotelemisa peuple congolais yango toyebisaki bango Eliezer balingi bayela biso badistraction o bakangi ye oyo tibi na ye bakangi ye bakokanga ye youtube ye nani bainfraction nini ye asali na youtube nani moto ayebi ye wana nyonso eza système oyo ya gouvernement en place po Eliezer aza sia Eliezer asalaka na bakanambe na bamoïse katumbe na bafélix tshilombo bango tu na bamarke mokebai na basafu Eliezer tolandelaki elide na video wana le lendemain tomoni video nyonso alongoli tout supprimé
na YouTube mais tout monde yango compliqué et to yo qui est lobby azo loba o l'état balingi bakanga ngai ye bakanga kaye kaka bakanga ye yango to ye ko tikela bango message ya mbala oyo bakoyambaka Eliezer awa na Europe bakokuta biso na banzela na bango pamba te ba Eliezer bango bato bazo ko faire souffrir peuple congolais peuple wana ezo souffrir bango bazoyeba te ba Eliezer bazo contribuer na souffrance ya peuple congolais bakendaki États-Unis bazobenga excellent bakomisi excellence bazobenga excellence bapesi batrophée tolobeli yango bazoloba biso toza bajaloux me bajaloux ya nini tokoyokela ye aza na nini na ntango ya Kongo ye azalaki te toza na jaloux na ye te me tozokolobela peuple congolais azala efeye afungola miso ayeba bangunia na ye ayebaka bango deja ba Eliezer baza bato na biso te aza ndeko na biso te Eliezer aza suspect Eliezer yango nabwakelaki bana Angola na Rwanda Eliezer oyamba ye te petongoli mabor ipalanka partout akoleka kuna masasi ebetamaka na Europe yaki azwa kosakana na Jobour mpe tozokobwaka Eliezer aza sia aza suspect aza poison donc bacongolaise tozala mayele ba Eliezer baye mpo basala biso bayela biso distraction biso le 31 toyebi yango le 31 oyo ya 2017 soulèvement populaire mpona kobenga na occupation Eliezer aye alobi na Congo toza na occupation te donc alingi amona drapeau ya Rwanda na kati ya Congo ou bien amona Kagame aya kodirige Congo kuna na kati mpo andimaki occupation ezali mais bamindele bazolobela yango badepute européenne bazoloba yango Congo eza occupé tomonaki ba Martin Sali basalaki kamwa les trois bamanifestation pambate mpona kolobela occupation oyo eza na mboka Eliezer azomona yango te e bapeuple congolais toujours bazolalisa biso lelo bazokontinue koloba biso toza na jaloux na ye me ya nini aza na nini donc tomoni yango compliqué Eliezer fo azongisela biso video wana ya lete mpo Eliezer biso tokolandela ye tina suka Eliezer bazocontribue na souffrance ya peuple congolais Eliezer tomona wapi asala ruberwa interview asalaka bafayulu asalaka badepute oyo balembalemba oyo ayebi ke baza na bambongo te Eliezer si bomonaki esala interview ya ruberwa ubie ya bizimakara ubie ya bitakula ubie ya lukwisa asalaka bainterview mpa badepute congolais pena mpo amonela bango ale congolais totika badistraction totika basentiment yango tozokobelela biso donc Eliezer bayela biso distraction te biso tozokoprépare soulèvement populaire ya le 31 décembre 2017 kanambe fo akende na ba Eliezer kisasa eza ba Eliezer te Eliezer wapi awuta toyebaka te bato te bazoyela biso baproblème badifficulté ya makasi banationalité compliqué bute bazowuta toujours na leste soki totelemeli bango ekomi problème katumbi aye dute Eliezer wapi awuti moto makenga Roger Lumbala ayebi ye Eliezer azalaki motu ya nani ya M23 ye moto abanokomela bango batitre awuta na bulakana na Uganda lelo bakongole babosani bakongole bango bato bazomatisa bango soki bazwi bamatisi ewumela le lendemain abalukeli bango ekomeli bango baproblème babosani siko totala Eliezer azwi stratégie ya bamusicien congolais bamusicien congolais tokata bango babetaka so ndulela poto te Eliezer azwi succès azotambola tout à fait un musicien soki alongwe awa ake Angola ake Afrique du Sud donc asombi succès ya bamusicien congolais azoyeba yango te me mbuta na kati te eza congolais nyonso te eza congolais nyonso te eza na bato moko boye parce que so totali bato balandaka nani toloba Tshisekedi bao balandaka Félix baza bafanatique
alors ba fanatique wana aba moni Élisère abimi na komba Élisère tambwe balobi oh voilà ndeko na biso vont mettre soutenir a kende liboso. Mais supposons que Élisère azalaki peut-être nalobaka ka ekolo mususu, est-ce que batu wana balingaki ba soutenir ne bazo soutenir Élisère bo? Donc yango to lobi kasi eza pasi ekolo wana oyo ebengami ba Taliban bango batu bazo ko soutenir ye bango batu bazo pesa ye poids erba utaki poto erba utaki Afrique erba yaki to telemelaki bango to kendaki ko dénoncer bango mais to sukaki wapi bayambaki ye te bayambaki ye donc yango na moment oyo to lingi kutu to lobela nano makambo wana te po to sana ba mutu tozozela ya le 31 décembre donc sikoyo tozosangisa tozokosangisa mais tozopesa bango mise en garde ya mutu na bango oyo ya Eliezer mutu aner poison munene fene bombe ya munene tozopesa bango ka mise en garde donc tosangana mpona le 31 tolingi nano kokabula te mais tosangana ndenge ba leader tu balobaki tosangana tobengana ngunya le 31 tobengana occupation ebongo tokolanda makambo mosusu ba le 2 janvier 2018 tokotala bisika bamaske ekotombele bango po Eliezer ye moko alobaka yango 2016 ezalaki ya mutu 2017 eza année ya identification voilà etikali un mois na quelques jours abimi poisa matondo mingi mbuta vraiment la participation na participation na yo mpona mokolo na lelo vraiment na lobi mingi tosali mwa ata molai vraiment namoni tomonani mbala ya nsima. Au revoir. Merci vraiment, au revoir. Ouais. Bande ko ngai ndenge na uta koloba nga na suki wana na lobi o na kokaki koloba na lobi o nyoso naza ki na yango ya koloba. Vraiment merci na bino nyoso na ndenge bosili ko participer. Merci na mama na biso Pasime Kitoko, merci na les grands résistants mbuta ici. Merci na ndeko na biso na Londres, Lutumba Yoto. Merci na mama na biso Pasime Kitoko. Merci na Mbuta Pedro. Merci na Feli Lombi. Merci na Jean qui soit vraiment matondo na bino nyonso na ba oyo bosili kolanda ngai moko na lelo ezalaki te po na kimutema mabe ezalaki te po soki toloba nini Eliezer bato nyonso bazwaki ye lokola ndeko na bango na ebandeli kasi elobi nango papa Wemba tango bato bayaka bazalaki elongi na se mais tango akoya amoni plan na yo amoni ndako na yo amoni faiblesse na yo ale mutu wana mbala moko atombo elongi likolo akomi kosakana na yo yango Eliezer akomi kosakana na bato nyonso tu biso si to comprendre façon wana ezali nango façon ya bafana kwiti ya bafanatisme oyo o balandaka Félix Tilombo basali kaka déplacement epa ya nani ya Eliezer. Bon tozala te poto te ya bino tozala te poto te ya bino biso tozo défendre des résistance o tozo défendre yango parce que mboka eza occupé soki lelo la résistance na libanda totiki kobunda alors mboka ke nango il faut to continuer kobunda vraiment na ko encourager ba résistant tout ba combattant tout o boza vraiment na makasi o bozo reconnaître occupation ya Congo ti lelo vraiment bozala toujours ya kotelema bobunda yango tozosala nzela na biso ezali nzela o toponaki tokomema yango tina suka mboka nyonso il faut ezala na babundele bato babunda mpona mboka wana biso toza wana mpona kobunda mpona Congo. Alors merci na bino nyonso bosili ko participer vraiment na mokolo lelo nalingi bino mingi ba o bolingaka ngai vraiment nalingi bino mingi ba o po boyaka ngai bokomesana kaka na kolinga ngai po za façon na ngai nazalaka na ngai bongo nalingi vérité nalingi koloba vérité. Alors yo oyina ngai tisuka oyinanga tisuka naza bongo na utika bongo alors okolinga kaka lolenge nazali tozoluka vraiment Congo na biso ekende liboso. Merci na ndenge bosili kolanda ngai vraiment tomonani mbala ya sima butu malamu na bino nyonso. Au revoir.